Mama biso kozala kaka awai. Showbiz na biso esali kitoko, esali makambo. Wana mama abiso, camarade na biso, Delta Akisi et Amélie. Amélie de deux côtés. Oh, c'est un cadeau. Belle vie kitoko wapi. Ngoya oe, ngoya. Ngoya oe, ngoya. Ngoya oe, ngoya. Ngoya, ngoya. Ngoya oye, ngoya. Belle vie, belle vie, belle vie, belle vie. Showbiz eleki kitoko, ba voisin bojali. Showbiz eleki kitoko, Sale Boukani, invité spécial des côtés, Delta Akisi et puis Amélie. Yaya mapamboli ya boy bozwango wapi. Mapamboli ya boy no yo sala analyse. Ngai fona yo sala analyse. Na kolekisa likambo boy te. Toza toujours. Moni likambo nzamba simba. Mutu moko olekisa ngo azate. Nzambe na bomo de côté de ngai. De côté mama likambo yo somo na koki likambo yango te nzakomba o. Likambo somo. Spectacle ya musuni ya kafumba ya munene makasi. Oh nani Karine pala na moni wana. Nalingaki lisuute. Spectacle ya kafumba ya musuni. De côté invité spécial na Delta Akisi na Amélie mama. Likambo bobili bokoleka yango wapi. Baya mwasi. Voilà. Toyoka. Papa elombe sukari. Sukari o ezangi tio. Elombe sukari o papa abiso yaka boyoka likambo somo. Bana mama boyoka likambo somo. Lobi posana kota avion nga kope mukanda te. Nga ko mukanda te. Nalingaki na suka wapi. Nalingaki na kendende kisasa ngo makolo. Mukanda te. Spectacle moko insalamable. Nano na mona te. Nano na yoka te. Ba voisin. Ça va? Ba voisin ba kaka na sima na biso. Bazalaki na yebi ke botalaki ba voisin. Ba voisin na yebi ke botalaki spectacle ya mosuni. Eza spectacle ya mosuni biso to salaki lobi bato bazana ba fatigue nga kuto ndie mutu nazalaki kuna. Mama on dirait nazalaki kuna na spectacle yango nzoka ndi nazalaki be awa na Canada awa. Likambo yo somo. Likambo yo somo. Okanisa nazalaki kuna Yesu mikande sinyami. Biseki biso pe toke Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire le quoi maseki te. Belle vie qui es-tu? Belle vie qui es-tu? Tocha oyo nalboy na musique. Belle vie qui es-tu? Ozana ni mwana mama. De côté na Amélie. Ngo kamadi ya kile matine. Ngo yao. Likambo somo boye. Ya boye ba osepe na biso ndenge. D'abord, je commence à dire merci à public. Va répondre présent. Et ça, c'est notre grand bonheur. Et puis, nous, on a donné le meilleur de nous-mêmes. On pense qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. Le reste, le roi Bino va prendre ça, j'ose croire que vous mettre à la disposition du public, prestation de scénique. Cela veut dire le théâtre dans sa quintessence, dans le vrai sens du mot. Et ils vont apprécier, ils ont toujours tendance à nous voir à la télé, groupé action. Mais là, on a souhaité aujourd'hui, à travers cette occasion, un 7e anniversaire de VTV, la patronne, on aimerait bien l'appeler Maman Bébé, a souhaité offrir au public
public naïe, famille Bota en Comment particulier, les 12 heures, public en général, théâtre et à salle. Et je pense que 12h35, on a été en parfaite harmonie avec notre public et bon voilà, Ndebalobara, la pièce est jouée. Parfois, on a vu nous partout dans le monde, on a déclaré que ça les a manqués. Est-ce que beaucoup c'est un spectacle moi été abonné, c'est que vous préparé déjà? Bon, ce qui est sûr et certain, on était conscient que la salle, mais il fallait quand même commencer. Il fallait quand même commencer quelque part et puis on va voir comment on va évoluer. Dorénavant, je pense que Maman Bellevue, initiative na entreprise Zali a conservé vraiment la télévision, mais aussi en live. Je crois, toujours dans Bellevue TV pour nous avoir la meilleure. Vous continuez dans la Bellevue TV, vous continuez à s'abonner à Maman Kulu pour la bine. Il y a des gens qui sont dans la caméra bandit. Mais moi, là, je suis dans la parce qu'il a examiné les délais pour la paix. Télévisé ou télédramatique, voilà. Wow. Surtout, merci à nos presse danser. Merci. Namona nangai das. Goya. Maman française. Goya sekagana kaka. Ça va. Nana obalela nga bwana oyo bandeko. Nana kobalela nga yo. Wana bazozo. J'ai rien à dire, je n'ai même pas à commenter sur ça. Voilà. Okolobelo kote. Bino baboloko kusuki na o mususu MK o mutu munene londe mbila. Ba misi lelo balimi katana. Ba pede ya basoki mura soki banani so banani boye koloba te. Ngo boye sa ni théâtre awa wa. Spectacle à Mossouni. Spectacle à Mossouni. Kune yinda kilobi bande kona ngai. La fidélité. De la star congolaise, autrement dit Maman Lupango na Canada. Donc de retour na Katia Canada, tout le mois 4 jours na Libanda, ce qui 3 jours depuis mercredi, les lots bonjour à Batunio, soit Landinio, soit tu veux pas. De la star congolaise, autrement dit Maman Lupango na Canada. Donc de retour na Katia Canada, tout le mois 4 jours na Libanda, ce qui 3 jours depuis mercredi, les lots Donc voilà, bande konanga. Nazoya live dans quelques minutes. Baya mwasi nazoya live to lobela nano di solo ya soirée poto kangi ma solo na minute oyo to lobi to koloba te. Awa ezaki vidéo moko to salaki yango ezaki na mois de juin je pense. Awa to koloba lisusu spectacle ya Mossouni ya munene ya Kafumba bolobi nini boko koloba te poani. Awa nazaki bebe. Nazaka mwasi kitoko yaya bino bofinga kanga butalanga na soni. Oni kamo somo Serge Blaliako yanga na kelamba ngolo na benga nono mwa mwasi soki biloko yeye.
chimene il faut na bengene na tuna so biloko bande konanga spectacle alobi bomona ki yango ndenge nini ya spectacle alobi ezalaki mosuni spectacle alobi ezalaki mosuni spectacle alobi ezalaki mosuni spectacle alobi ezalaki mosuni ya Gaillard mwana biloko yete nzambe na ngai. Biloko yete commandé lobby. Ok. Chance que tu n'as pas bima déjà dans l'hôpital. Bon, enfant dit non. Au lobby kaya. Ça va. Bah aussi arrive examen nous sur les losiko. Ouais, suka. Pour bailler baso qui te ko bima ou pas. Ba ndo ya landeleka na ndako. Beto bando zwaka ba rendez-vous pour to ya kana hôpital. Mais a commis bien, oui, ça va. Par rapport à la premier jour, on a commis bien. Na ABC à koka hôpital mais aza obligé parce que même si à cause même si on a cause donc tant boyo ça avec examen bon je va machine belé bazo tchona nzoto o lingo lingate ba oye baka boye bakaka c'est ça na ABC na ABC ba tombola ya botombola enganga ça c'est mon ange Gabriel ah les akaka. Ici, vous avez la chance, hein? Vous avez la chance d'avoir une femme comme ça qui te soutient. Congolise. Oh, nganeti libela ya na nini yango kaka. Te ba seme ki baoya. Bayaka presque. Bayaka chaque jour. Pas chaque jour, mais moi 2 jours, 3 jours bayaka. Net il est le dimanche baoya tozana bangwa. Bami chopo ne pe bayaka oya liboso ya yaki lobi so ina ba pokwa bango presque bango nyoso ka ya suka nde atikala awa oya suko ya 28 ans na bango mususu wana moko za oya mwese za kanina New York asala kana New York awa yaka mwa rare mais ayaki quand même semaine passée ayaki bazaka ya misato ya mobali pe ayaki na mwasi ne na bana bayaki bala oya mwasi nde azana copain na bali te ya mobali azana no bébé pona bango azana no bébé 28 ans ba âge ka ya ba rancite c'est ça aya mwasi awa chez ngai chez ngai toza kaka na tse ya nzete ya se ya makolo nzambe biso bato nyonso tosalaka makambo na biso soko ozosala makambo no bien yaya nzambe azotiaka loboko malamu olala epa na yo ozala epa na yo ke ozala epa ya moto lobi afinga yo nga akomisaka na nga nzambe na nga apesanga mobali ya malunga apesanga mwana na nga ya kitoko apesanga bakoko na nga donc voilà awa watofinginga makwakala makwakala naza kutu kuna te o nazaka nango besoin na sombaka na liaka na lataka donc voilà biso toaka na lisolo ya showbiz show elekaki kitoko ne lengi showbiz penza non showbiz to bukinde ko buka prochainement to kozwa salle ya munene ta stade de martyrs to tia pe prité ezaka VIP nde ko futama voilà ya mwasi mama abino nazaka mwasi kitoko pa do bufinga nga na songa yo nga munoko songe ya munoko na ngesonge pona kuloba nga na kuma loba trop nga wana nazoleka nazokoloba be koloba nga nde monoko elekinga yo munoko echoninga lokwa chondi jonjo donc voilà donc enda kulelo te ifuna lia na restaurant awa na kisasa na biso. Donc voilà, il y a moi si on a ba robe oyo kala mingi te zoya, kala mingi te ba robe ya kano ya kozwa mo pepe ya biso awawa na Canada. Et pas mama mbandaka autrement dit anima kwa kala mama lopango na Canada appellation bien contre